Matondo sakombo kabino sikano subozwami bana ndi wabiso bonso na kati ya TV lolaka ya ngulusi kimbangu ya solete lolaka ngulusi kimbangu elingi koloba nini ezali maloba oyo eutaka na kimbangu yangonde ebimaka kati na monoko na biso oyo esengaka ke moko na kati na biso aluka kokundola yango aluka koyeba boye bobiso eza nini eza tozali bantu oyo nzambe akela bato ya liboso tozali na spiritualité na biso ezali na façon na biso kose comporter tozali tokoki kose comporter lokola banyama te soko luki koyeba te yo oza muntu ke muntu ndenge lokoki kose comporter lokola muntu ya solo filme ekobeta yo oyo nyonso nga nalobaki maloba na ngai nganga oyo nyonso nalobaki ke Tshilombo otetemelaki mbangu okosambwa president moko na monde asambwa lokola yo te Tshilombo atiaki tembe na ngulusi mbangu tobi keba mwana keba filme ekobeta yo akekele souvenez-vous encore tobande kopesa mateya banda kala keba bokeba yo ndiye nalobi te ngai moi Félix Antoine Tshilombo je sers Loretta Merti-Merta ah bon na mabele kimbangu yo ya koservir Loretta Merti-Merta ah mais alors mais oh na mabele kimbangu oya kobeta tolo na oyo nyonso beti mosusu tokoloba te na mabele kimbangu oyo soko tuni bakoko na yo moto wana ndimaki 30 ans de prison pour trahir Congo te andimaki 30 ans de prison bamtamboli ti na lubumbanshi 30 ans de prison mama moko alekaki liboso na ya lobi mpo na royaume Congo bokoma na bino nga botumbatanga me nakosede royaume Congo te nakotika likambo ya royaume Congo te mpo nzambe kalunga alobi tokotika eloko oyo te kalunga te kaka baoyo bakamarade ya Tshilombo bafrere jésuite bazwi ya litumba ye likambo te botumba me oyo bokomona na nsima na nga bokondima yango te epui bakomona ngo bazokomona ngo ezoyela bango na mokili mobimba mes chers amis oyo eza koyela mokili bazoyeba te bayebi na bamondo na bango bayebi me baso basemble okola bayoki bayebi te bazomeka tomeka nanu essaye encore non c'est la fin de notre hégémonie occidentale oui mais parce qu'il y a eu des erreurs ces erreurs là on vous le disait attention là où vous êtes allé bokati okoka piller bazoba wana boyokoli bango bosali mais tant ekokoka ntango lion ou éléphant akobana koningana kotelema les chinois ont dit cette histoire là occidentaux bokeba mokolo Congo wana kachopa wana ekotelema ekozala somo est-ce que l'air biloko tu bakolobaka yango vous des intellectuels congolais vous étiez où vous des pasteurs des religieux vous étiez où boyoka yango te botanga yango quelque part te pour avoir retenu que faisons attention parce qu'un jour nous risquons de tomber à un jour là et nous voici là vous êtes tombé à un jour là film vous a pété à kekele allez faut vous savoir rien à faire et ce n'est qu'un début et le début de la fin de votre système quoi, système politique, système religieux, c'est fini. L'ère du verseau est là. Papa, maman, l'ère du verseau est là. Moutako échappé nango azate. Moutako triché nango azate. Dans l'ère du poisson, c'est là où il y avait la politique. La créative politique avec tant de partis politiques, de couleurs politiques.
pour nous distraire un peu, yo va changer, yo kene doji mususu, yo kene bopote sala, ndenge moko ba sa na religion, na politique, plusieurs partis politiques, na religion, plusieurs religions. Oh, l'église protestante, kimbanguiste, tout ça, bah créer des partis politiques pour ne pas distraire. Puis ça va dire comment l'anda. Pour être mal dans ensemble, le laka, la voulu kimbangu. Yo tout le monde a légèreté talio. Et l'autre va ça là, la politique, plusieurs partis politiques dans un pays, mais sans idéologie, le nom lobby a changé d'ailleurs. Azalaki est socialiste, le comme les libéraux, le Azalaki comme les républicains, comme les démocrates. Bah, il y a une baroté, bah, il y a évité, et ça y a minoté. Bah, il y a un peu binango pour embrouiller binon. La démocratie, les élections, c'est pour vous embrouiller. Mais il y a une religion. Église catholique, orthodoxe, catholique, universelle, protestante, ils ont protesté, oui, comme les politiques aussi, ils se protestent, va créer l'autre parti. Protestante, bon allez, armée d'Isali, Bébé Alongo, Kimbangiste, Nzambi, waouh! Différents les années. Vous comprenez, qu'il y a du mensonge. Quelle dimension de travail le Congo, il y a 3C, Banamama Congo, 3C. Oui, on peut comprendre, on peut bien expliquer avec plus de précision parce que là, on a quand même le temps de discuter dans le banda. Bien expliquer, nous avons le bina, l'obé la bloqué la qui s'abango. Papa m'a pas comme il y a lobby, il y a des sabandé qu'on a yo, maïeza ko mata. Ma poto kuna eza ekangi makolo eza komata eza na tango baloba na loba ki yango bana mama Congo bosala repentance bobelela nzambe na yoka yango te na senga ki na ba politicien na blaki bilondini bozaki biloko na bango bozaki biloko na bango nini bozaki bokote na carte de franc-maçonnerie bokote na carte na loge na bango bokote na carte na temple na bango bokele osimba c'est simba bapesa kibino bozwa yango bozongisa na yoka kite ngai na lobaki ngai yo papa ça na lobaki yango na baki ba politicien na ba pasteur bozwa yango bozongisela bango soit botumba yango e bosenga bolimbisi sinote et que ça la passe pour la bino na bana la bino mbongo boza kozwa ezo kosa bino ko sauver binote et ko sauver ba âme na binote malheur aux gens qui ne comprennent pas ngai sala nga passe ya autant de mutu moko zana maman ne ba be comme maman Marthe nzambe pas tike na bo motolela comme une jeune fille comme une jeune fille alinge ka mbongo na ajo ya alinge ka mbongo o mobuta tikela ki akokarite o titen sekera tikele kokite alinge ka mbongo o bia edike bana na ngai abofanda mbongo to sakana ki na ngone epoka mobutu mbongo to sakana ki na ngo mingi mais siko bana na ngai to luka nzela ya nzambe soki mama Marthe asalaki yango nde elingi akosomeli bota na ye mobimba nasali te alalika mbongo alalika ndenge mobutu epoka mobutu komo bandeko triche na mbongo alu tetete il faut continuer nango malédiction c'est la malédiction moni eloko ezokokende ezokosue tout faute ya mama Marthe oyo nyonso eko Félix azokosue nango faute ya mama na ye po andimaki alobi politike na biso basacrifice bosakana nango te eza idps na bino te oyo ya biso eza basacrifice mama oyo akosengeli na batela bana olobi boye mama okomona pasi mama okomona pasi na bekelo maboko oyo sika nyonso yo kozala bibolo yoka bakoko na yo bakofuta bakoko na yo tina 5e génération balokofuta oyo osali oyebi kobanda kaka na Etienne Tshisekedi ti lelo oyebi na suki wana
Voilà bandeko, alors tokolobela bino makambo nyonso eza koleka na kati na kachopa na kati na ekolo Congo. Wana ezalaki introduction po ete epesa batoli na bandeko mosusu oyo batiaka liboso mbongo na premier plan babosanaki bomoto ke ame ezalaka. Ame wana ekufaka te, surtout na biso bantu. Ame ekufaka te, ame ezalaka. Ame nyokwamaka. Lelo zoko mona nzoto na eza ko nyokoma, ame ope eza ko nyokoma po ozomona yango oko souffrir au-delà. Soki tozako lobela bandeko mosusu bazako ndima te bayaki wana Augustin Kabuya yaki wana afingaki ngai yo mutu pamba yo jako na kosoba na libota na yo yo oza mutu pamba sayala oza eloko te papa oza na mbongo te omoni kosambo sabi bana nwa koloba nini papa na biso akomone nani Augustin Kabuya aza nani moyibi. Peter Kazen lobani papa na biso comme na Peter Kazen azanani moyibi. Félix Chilo lobani papa na biso comme na Félix Antoine Chilo azanani moyibi. Kazadi akolobani bon moni punition aujourd'hui le ba osanga na yo sala no pauvre mais ceux qui bana na yo qui va génération de soya ba jouer que papa na biso était un grand voleur. Ainsi toi na mwana moko ondima ngote bana so abunda kapele sino ke mbabiso ke mama bobi bino moko ta mettre une pique là et comme dossier bana to tikala na mutu même bungi obosa beno ba finga mama nanga lele zaki na 7 ans ke mama nanga zalaki boye papa nanga zalaki boye e ko tikalaka. Et pour rendre mauvais service na bana na bino na bakoko na bino pesa bino conseil boyokanga te boyokanga te po ete bomona keke te moto azokosa biso lingi pouvoir bokenda ngo wapi bokenda ngo bona mobutu te yoka linga pouvoir mobutu pesa biso non lobela biso non lisolo ngo pouvoir ngo kenda na ngo wapi akoloba pardon abatete ngali kamene na kota ngo lisute tala bana ngene ba ko nyoko ma de kolo kambo. Ce qui a zongela a répété même Tshisekedi ce que le zongi ça y est que bon c'est sala ono so bane ko sala wana akoboye ttt na ko sala ko sulté ttt na sala ki mabe na akondi wa pela que ttt na yeba kiti pour nyonso wana ba reta wa après na sala ki mabe me bangobila wana ba mystique baza ko simba o moto ba ko simbaka lobi ba ko regretter na ngoma pena au-delà que na soki na yeba kianga ye ba ko saki biso to ko kansaka ke ele kana ko to yeba biteke na au-delà to ko mona makambo boite nzamba sala moto na am ya moto ekufa kate am na yo ekufa kate bana ba jeune boka nga malamu okonyo koma likolo amna yo na liboto na bandikono likolo ambozo sakana nango epesaka botuna bato bayebi spiritualité am ya moto eza 5 kilos am oto mona kate 5 kilos moto o peser 30 o peser 50 60 80 kilos soki okufi akufi surtout botuna balance 5 kilos de moins 5 kilos de moins tuna ba médecin nyonso bako sabino ke 5 kilos elongwaka 5 kilos za âme et pesaka mingi 5 kilos. Alors il est temps que bino boyeba en vérité wana ce bozoyeba ngote kozala malheur na bino na bana na bino pote bana na bino bato bakoyeba te et puis bakokontinaka kovivre na kati na pasi wana oyo takolobaka lelo. Alors nous entrons actuellement dans l'ère du Verseau. Pendant des millénaires, les Africains ont observé le ciel. Une classe spécialisée se forma, les astronomes. Ils créèrent le premier calendrier de l'histoire de l'humanité. Il est daté de 4236 avant notre ère, en Égypte. Les observations astronomiques prennent du temps. C'est pour cela que seul un peuple sédentaire pouvait arriver à de tels résultats. Le calendrier africain, qui arrive à 365 jours, a été repris par les Romains. C'est le calendrier que l'on utilise aujourd'hui, avec ses 12 mois de l'année et ses 365 jours. Les ères ont été décryptées par les anciens Égyptiens. Le sphinx de Gizeh représente l'entrée dans l'ère du lion. Il y a eu l'ère du taureau, du bélier, du poisson, et aujourd'hui nous entrons dans l'ère du Verseau. En Égypte antique, la représentation de la divinité changeait par rapport à la constellation dans laquelle le soleil se trouvait. Dans chaque ère, l'atmosphère se modifie. Des événements d'une puissance incroyable. Une ère dure 2160 ans.
le verseau, verse l'eau, qui va se déverser sur l'humanité et va rendre visible tout ce qui a été caché. Les dirigeants du monde doivent dire la vérité et cesser de par la ruse, appauvrir les populations, arracher toutes les richesses pour une poignée de personnes. La vérité doit s'imposer par tous les moyens. Et si les hommes refusent le chemin de la vérité, il y aura des événements très tristes et destructeurs. Vous voyez ce qui se passe en Afrique? Le réveil des consciences qui s'impose grâce au travail acharné de militants, d'intellectuels et de visionnaires, de personnes actives sur le terrain. Cette conscientisation qui se passe actuellement en Afrique de l'Ouest, les rapports de force se bousculent et vont se renverser. Et comme le disait notre frère Kalala Omotunde, c'est le temps de l'Afrique. Une Afrique consciente en termes de potentiel. Voilà. Papa, bon, ça va tant que tu es la cabine, Babiloko nous sotolo bakato kaukaka monoko, tu peux sabino nzela. Pour te bako sayote, papa, maman, motoa ko sayote. Est-ce que vous avez bien compris? Tant dans le baka, air du verso, mamie moi on a légèreté. Vous voyez qu'il y a une explication qu'il y a tant où il y a un grand bouleversement. Et ce grand bouleversement, bateau va conduire ya mokili, baza koye bateau ko la chilombo, ba katsake tango ya verso ezate, bazo continue tango ya poisson, malheur na bango, pote to koye na bango ya grave, pour les spiritualité, ezate que moto inventé ngo que to papa sera moto baka air de verso la yete, boyikamo. Et puis bandi l'autre to banda ngo kala ko lobela bino. Ah, ayoki, oh bonne koyoka, atine mato mongongi telo parce que on donne ce qu'on a. Ce qu'on a rien à moto, on peut ça, et le moko na banana ote, et banana ba chauffer pour te, o tigel bango, et le moko ya malunga te banana, bana kati na monyo combien, on to senga na bino, to te ka bana, to tia ka bana, na nzela ba comprendre. Bon, biso va comprendre spiritualité na biso et ko senga bango ba yeba ndenge ni to ko bundela mokili poso bo yebite et ko za passe mingi. Il y a ce qu'on appelle l'histoire des religions. Parce qu'il faut savoir que le seul endroit au monde où on connaissait Dieu unique, Netcher Wa, le Dieu unique, Netcher, le Dieu Wa unique, c'était en Afrique. Et les 3 pyramides qui sont là pour en témoigner. Si le peuple, nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu, ils auraient fait 3 bombes atomiques. On aurait peut-être gagné du temps, mais néanmoins, on fait 3 pyramides. Donc ça démontre non seulement un niveau intellectuel qui dépasse l'entendement, mais aussi un niveau philosophico-spirituel. Je ne parle pas de religion. La religion, c'est une escroquerie intellectuelle. Je parle de spiritualité. Moi, je dis les choses clairement. Parce que il faut savoir, et je vous le redis, écoutez-moi bien, soyons des adultes responsables. Quand on a passé le permis, on a son permis, on n'a pas besoin du moniteur pour démarrer sa voiture et pour partir, parce qu'on connaît le code. Quand on passe un brevet de pilotage, on a ce brevet de pilotage, on n'a pas besoin du moniteur pour décoller avec l'avion, parce qu'on connaît, vous voyez? Donc ça veut dire qu'on a été certifié. La spiritualité, c'est la même chose. Quand on connaît la loi, on n'a plus besoin de moniteur, parce qu'on connaît la loi. Et il y a un jour, il va falloir accepter de sortir de la plantation mentale aussi. C'est-à-dire faire le 1848 mental. Il y a une vidéo, une image pour vous expliquer tout. Pour nous savoir qu'on a le cabino et un gars qui quelque part. Mais comme vous n'avez pas le temps, moi je cherche à votre place, je vous emmène ça. La spiritualité, je vous emmène ça. Et quand on vous emmène ça, vous pensez que tu dois quoi ça nous pour avoir quoi? Vous me donnez quoi pour vous mentir? Et je dois gagner quoi? Nakoko Sabino. Nako gagner mine. On va gagner le côté. Pour Nako Sabino, nako gagner le côté. Je le gagnerai. Vous me donnez la vérité. Ah, moi, on a tiré que pas Aluka a sauvé Bandeko. La zone là qui nous s'arrête. Et c'est là qu'il y a décembre, non? Et c'est qu'il y a décembre, non? La réalité continue. Continuez, Yahoo. Et ça va continuer. La qualité de l'eau, mi balé, mi satou ou 10, bakoyoka. Ah, merci Papa Sayala. Merci. Au continent que vous savez pour Nanga.
Donc, oyo akozwa oyo ekota ye yebaka ke na continuaki mosala oyo après le 31 décembre mpo na yo mpo nzambe azalaki na besoin na yo alingaki na tika oyo te na désert esengelaki na yo oyo ambarke na biso elongo matondo wana bandeko bana solo ekolo kongo ya solo bandeko ntango to akobetaka mbela bandeko ebele baza koyeba te ke to akosalaka nde mpo na intérêt na biso nyonso surtout pour nos enfants pour te soki bana na biso bayebi vérité ya oyo biso toyebi te tosali mosala mpunda e bana wana bakozala perdu na nature bana wana mpe baluka na bango kaka mbongo le baluka kaka mbongo posa mbongo babosani ke bomoto na biso eza na mbongo te toza na valeur koleka mbongo alors bana omoni lelo mingi bamiteki nzoto bamiteki nzoto bakomi bapede bakomi bage bakomi balesbienne bakomi osala bapartous bakomi kolukaka mbongo batipe ya minene bakomi koluka osomba bavila bakomi nyonso bakokende yango wapi c'est bien avoir tout ça c'est bien mais soki oyebi spiritualité ke po biso toza na posa tozala mwa situation ya bien ndako ya mwa bien voiture ya mwa bien mais yebaka kozwa yango na ndenge ya bien konyokola moninga te mpo ozwa yango soki obali konyokola moninga mpo ozwa yango mabe soki onyokoli bana na yo osakrifie libota na yo mpo yo ozala na yango mama papa soki mbongo eza lié na basacrifice ya makila la chair humaine ou le sang humain oyo eza sacré mama papa pasi mpo na yo zala fier lokola biso boye nabota bana na ngai ebele na protégeaka bana na nga nasambelelaka bango bana na nga naswetaka teke nzambe amodire moko na kati na ye ke azala kizengi azala zoba azala azacomprendre te bana na nga po aza na bénédiction mpo nga papa na bango nakondimelaka tata nzambe ya mpungu to lelo navuluski mbango bana na ngai nakoswete teke mwana moko azala kizengi wana mabe yango papa nasalaki nini mpo mwana nga azala kizengi nakosa nakotuna nzambe nasali nini mpo mwana nga azala amérite soro oyo nga nakeluka nzela mabe te banda bomwana nasimbaki te nakota mystique te mpo te nazala nango mpo na nini mwana na nga nzambe te ya solo papa oza juste nakoprotege mwana na yo akokende na nzela na bana mosusu azokende oyo kaka pupa pa akei nini mamosu yo papa mamosu yo mama oza na kati yo nde makambo lisumu ya yo ebomisi mwana lisumu ya yo mama ya yo papa ebomisi mwana zalaka honnête s'il vous plaît bapapa batika biso bamama batika biso mpe totika bana na biso bakola mpe malamu s'il vous plaît kosakrifie bana kosakrifie bandeko nzambe alingi biloko wana te ezali mabe wana ezalaki bateya mokona lelo oyoki yango papa so oza na banzela wana tika yango bana eza soni omoni c'est le fils de comment tu zengi c'est le fils de oh mais c'est son fils non c'est sa fille non oh mais son père a beaucoup d'argent au Congo hein? Son père a mais c'est son fils c'est le fils de ngaya ngadi epai na ngai tena boyi na ngai nzambe pardon nga naza kuna te voilà wana ezalaki mateya boyebaka ngo bolanda ngo alors tokei na kati na bagrand dossier ya mokolo na lelo mpo toyaka wana mpo na actualité puis wana ezalaki bacadre baconseil eza très important papa mama landa yango salela yango okomona bonheur nango liboso ya nzambe mpo kozala bisengo meme esika okeka kopema na yo na kunda na batieli yo ekozala plaisir moko boye bana na yo mon père asala biso mabe te ma mère asala biso mabe te conseil yango wana bozwa alors voilà tokei na baoyo balingi mbongo baoyo bakosala mabe na kati na mokili balingi nyonso mpo na bango mpo na bato mosusu balingi kozwa eloko te bamosusu bozwa eloko te tout pour eux rien pour vous voilà ça c'est ce qui préfère que tolobela bino ke bango balingi tokende na vie wana ya nyonso mpo na bango rien mpo na biso mosusu eloko nini eza koleka na kati na ekolo kongo tobanda na grand dossier oyo ya makambo eza kotungisa biso makambo ya présence ya bajuif na kati mabele ekolo kongo baye koluka nini bayeli nini nani aye na bango voilà le plan caché des occidentaux un grand complot dévoilé. Vous savez bien, la maman vous lenda, ma tourne ba ker na bino, ma tourne ba like na bino.
la vérité là. Mes chers amis, nous allons expliquer dans 5 minutes rapidement. Boyebi bato ba bengi na Congo ya ba juif. Bato ba bengi ba Congo ya ba palestinien. Ba palestinien o baza na bande ya Gaza na Palestine. Mabele wana eza ya bango. Ba juif ba eko ya depuis 1947. Na 48, na 1947 grand complet salamaki ke ba botre mabele wana ba placer bato wana ba Gaza wana. En 1948, il va dire action. Donc, si on calcule 75 ans, je pense 75 ans, Nabelo. 75 ans, 75 ans. Depuis, Makambo, le grand complot, et Salamaki Namokini. Batouana, Vandawana, Babotra, Mabira, Batouana, Bakenda, et le lot, lui qui est Batouana, Bayana Congo. Batinda, Batouana, Oyo, Bazo déraché, Bambayana Congo. Alors, voilà. Namokose. Ba juif na occidentaux baza derrière bango na ba lingala na ba français te to ba lingala no ko biso bayebi mapele wana ya Congo eza na nkita eza na ba milliards de milliards eza na ba minéraux comme ça yo milliardaire. Mais biso tu pas pauvre pour te yebi à monter, n'est-ce pas, bateau? Bango va yebi. Imaginez-vous, bateau va yebi valeur en mboka wana. Bazwa benemi na bango, balongola bango na mabelo ya pauvre, bakelo tia bango na mabelo riche du monde. Est-ce que vous ne voyez pas que ça ne colle pas? Parce que bateau wana bakokomba milliardaires et Batouana bayebi sont des grands guerriers. Batouana la chakate batikakate bayebi que ceux qui ont mis bango na Congo bakokomba milliardaires bakoza beaucoup d'argent et l'homme bakozongela biso bomona vote que l'homme va bungisa biso balokola biso te bazoba babololi to mona kaka ba juicer tako mabozala mboka mabele ko luka boye la biso ko diaspora boye na tinda biso mbongo te aba biso moite ndo vangi wana atela Kinshasa ya l'or là-bas na Kinshasa ya des cuivres ya tout nous wana bazo luka te babatala boye la bisoko diaspora tinde la bisoko balokola binote babara bon balokola binote bato banoko luka bako luka ka luka te to no tekata bako bo baba zoba to banoko tekaka bango tipo wa saraki bango wa makoko na bango nyusu baza eloko moko bolanda bakoko ndima te bazwa bato wana bayana bango botika bango na bele kolo Congo. Non, c'est faux. Les Palestiniens, donc les Juifs, s'arrangent, les Palestiniens, à côté de Congo. C'est faux. Félix, tu dois dire la vérité à tes gens. Félix, tu dois dire la vérité à les Congolais. Mais Ngaï, Félix va lever la bibliothèque parce que c'est un grand menteur. Ngaï, je vous dis maintenant la vérité. Et l'autre, baza ko sala. Boke bato ba le barake, bo baza ko bundi saka bango ba colon sioniste o baza ko salaka ke ba bundi saka ba palestinien. Bango wana ba boule comme que na mbuma oyo ba yebi ke hégémonie na bango esuki. Il faut ba beta ba carte ya suka na mokili. Et pour la carte ya suka wana, il faut ba se positionner na le bela bino loko moko. Bitumba o iza ko zela bino. Tolba kia monene. Conflit. Il y a 2030, 2050. Tolba te. Nem sa bino mote. Bana mama Congo. Na lobela bino likambo ya conflit. Il y a 2030, 2050. Kala. Mabake bande ko boke ba conflit moko ya na mokili.
oyo ya mai ya sécheresse mai kokauka kaka na monde entier mai wana kotikala kaka na biso na kati na Kivu ya Congo central mai oyo douce oyo mai ya komela kotikala kaka na biso et bino kobosana bango batravaillaka à long terme bakotravaille nango biso tozosambelaka nzambe yela bokela biso mapa bango bazowa totielaki bango religion basambelaka bazelaka nzambe mpesa bango misu te apesa bango maboko te makolo te bazorezone te bon biso totika bango basambelaka nzambe biso tokende kobotola bango mabele wana bolandanga bien voilà la situation oyo ezali koleka na kati ya mabele Kongo basioniste bana besoin mabele na biso babotola biso mabele ndenge babotolaki kuna et bamoni ke baprofite en ce moment là parce que na kati na ekolo Congo bazoba baza wana bazoba baza na kati na ekolo Congo c'est le moment il faut profiter en ce moment là si je ne profite pas maintenant c'est maintenant ou jamais il faut profiter nango eza bapalestinien te tina bomoni silence ya mokili mobimba bara bafandi nie babiki eza baje bafandi nie bazotala etali bango te mpo ya bango peuple na bango bakobouge te bakokende te na telebino na fini momoni bango bamisise plika baza kobenda ni te nakobima wa te nakobima te bakobima te e bango nde balingi basala biso je avec Tshilombo baya soki bakoti na kati na Mbujimai na kati na Kabeya Kamwanga na kati na Mwenga na kati na mboka wana c'est fini tellement que vous obabounyama mais je dois vous dire la vérité vous mettez finger na comme ça toyeba la vérité vous obabounyama oyo pas na biso toyebaka te la vérité totalaka long terme te totalaka toujours à court terme dans la zone na biso mais bango bazopense à long terme tokobanda bango boye tokende yo vraiment ndeke nakobina nga gospel nabina na ngai yesu azali awa koya kuna koya makolo eza na nzena akoya lobi akoya yaki deja azali na biso oza koyeba te c'est ça le problème c'est ça notre grand problème. Vous a cultivé, vous ne cherchez pas l'information, vous ne savez même, vous ne cherchez même pas voir loin. Malheur, la banane à bino. Vous avez beaucoup de banane à banyama. Moi, je suis un téni dans sa lobby. Ah, moi, je suis un colo na ye. Mundela za likolo il faut na compter ce modèle. Ce mundela za tenga na zate. Boko kabatwana. Ba guerrier wana boko kabango. Boko se libérer na bango batuti boko ki bango te. Batuti bango ba côté quatre institution la présidence ba tondi wo. Boko ko se libérer na bango te. Ba boto bino Mbujimai, ba boto bino Kananga, baza wana kati ba komi ba ilunga, ba kabongo, ba nani tout ça. Ah, mes frères, il est temps. Maintenant, nous allons aller à la bino, maintenant, nous allons aller à la bino, tu as quand on peut reçu parce que nous avons fait un gana le bango. Nous allons aller la bino, tu as mal banzambe. Ils ont opportunité pour l'anda. Nous sommes bons à yo, qu'on a nango kantique l'anda kambongo, Tshilombo, l'anda bongo Tshilombo, matalio. L'anda bon, c'est ton problème. Voilà maintenant la situation, c'est ça. Batouana, la guerre sera longue et populaire. Et voilà cette guerre-là où ça nous amène. L'occupation. Où il y a la bus encore, le modèle. Pour te bailler pour moi, oui, Batango, Bazabazo, comme elle est là pour pouvoir, Ningi, tout que les gars, c'est ma pouvoir, Wana, et Bongo, tout ça. Mais alors, c'est que moi, je demande à Félix Antoine Tshilombo, Tshilombo, tu dois dire la vérité à ton peuple. Tshilombo, tu dois dire la vérité aux Kassaïens. Tshilombo, tu dois dire la vérité na Banabana ya Kabeya Kamwanga. Tu dois dire la vérité dans le parti tu veux leur mentir que nous avons un investisseur pour le développement ya Kananga. C'est faux. Bana betu bana Kassaï, bona nangana bokebi nyonso, ndeko nyonso za Kassaïen. Lobela ye Tshilombo, c'était un danger. C'était un danger. Ah, papa, maman, bon, et vous venez au tigara.
ba video ekotikala ekofasame te ekotikala oyo bato bafingaka biso na kokama nafingaki epamba nzokota banongo mpona sauve kananga nzokota banongo loba mpo asauve mbujimai nzokota banongo mpo asauve biso baluba to banongo finga epamba bokoregrete ozala trop tard wana aza ndeko na bino te Chilombo n'est pas votre frère Chilombo aza ndeko na bino te nalobela bino une chose kala nalobi ke bandeko okobota momutu moko bowota libumu moko me mapasa me boyebeli bale mapasa mosu aza nyama mosu aza mutu me akompagnaki yo botina très bien na mabota tobotamaka bomona te mosu okutela mwana kati libota me mwana alingi kosentir papa te alingi kosentir mama te alingi kodétruire tout alingi koteka nyonso ye nyonso bolingi kosala mamoso seke lobele ninga tonga ndako oyo mpo oyo bonolelaka na ndako oyo mondo akasima oyo mpo oyo ozolelaka na chambre ya kokangama bien te me toyobakisela annexe awa mpo oyo banokolalaka awa ye moko akoteka nsima wana ye moko akoteka batole wana ye akoteka mabaya wana mpo aza nyama me kobota wana etata moko mama moko boza na bakombo moko. C'est ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que c'est pas au Congo, les autres, bon, il y a le qu'on a été banalisé, on a été. Oh, mon abetu, mpangi na munu si, yake mpangi na munu ya matadi si, mpangi na munu ya boma si, mpangi na munu ya kikwiti, non, azande kona yote. Ayake accidentellement, dans votre famille, dans votre tribu, dans votre région, dans votre pays, dans votre nation, accidentellement il était là, il n'est pas le vôtre. Alors voilà la situation, c'est maintenant ou jamais. Oyotombaki qui fait à hégémonie occidentale, fait hégémonie et coquille, te permettre de continuer à dominer le service. Il est temps que Toyeba, qui sont facilitateurs, les locaux, qui sont là pour aider, que les autres viennent chez nous, continuer à torturer Bissot. Il est temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bana mama Congo, ce que vous avez passé message dans la connaissance, au bazar que yeba teke, ba facilitateur, au l'union stock au monde à la tête du Congo, au l'union soit pour détruire le Congo, mais c'est oui, ils sont là pour oui. Oui, pourquoi? Mais parce qu'il doit gagner sa vie. C'est la malédiction pour lui. Il faut avoir beaucoup d'argent. À son âge, il va avoir où il ira avec cet argent. Si tu as 1 million, 2 milliards, 3 milliards, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? On sait qu'on tient déjà 50 ans, même quand on a 40 ans, 2 milliards, on sait qu'on est. Tu dois être malade. Tu dois être malade pour que personne n'a pas papier et qu'on sait qu'on n'a rien. Pour ça, on n'a rien. Maman a beaucoup d'argent, j'ai beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, ton âge? On sait qu'on est. Maman, boniko maman, respecte-toi maman. Mais ça la place notre maman. Nous on pensait à ces derniers temps, mon fils, viens. Oui, on a gagné pendant ces 5 ans, on a tout. Bon, on dépose. Comment roi yé, roi Philippe a yé au Saint-Rabolim na Congo pour l'année. Ah ouais, bah bengi pape, aïe na chette roulante, qu'au Saint-Rabolim. Vous savez c'est quoi? Le pardon libère. Le pardon libère. Là tu le monde ça dès qu'au Saint-Rabolim cité. Ah oui, là la tindaki. Oui, bah mon corps, ce soir. Pour la ligne, à Costa qui va mot. Pour être, c'est là qui te va s'en ici. Tu ne vas pas petit mal, ni libre côté de la moto, comme c'est un imbécité. Deux fois, n'a pas, na roi. Et le bimingia. Et le bimingi va de comment la kangana bouquet de C'est besoin de monter spirituellement et le bimingi.
na soki wana na bino makambo wana. Voilà bandeko bana somme Kolo Congo. Alors ça ne va pas na kati ne Kolo Congo, la situation est très critique na kati mabele Kolo Congo ya koyoka oyo za koleka kuna. Allez, c'est lui. Voilà, minimum côté les mamans, on a ce chez Kiché, Ngobila, Alingini, Tola. On va les soumettre. Ce n'est pas l'autorité morale, on va prendre notre disposition pour dire non à l'injustice parce qu'il y a des personnes de membres qui n'ont pas été citées, dont les informations nous renseignent qu'ils ont été strictes. Et je les cite nommément Kabouya et Peter Kazan. Ils étaient en train de faire voter les gens à Karim a dit non. Et c'est connu, mais pourquoi ils n'ont pas été cités? Même si on ne va pas valider, on ne va pas citer par mon fait. Oh là là. Dans tout ça, c'est du désordre, ça. C'est du désordre parce que les mêmes ce sont les mêmes scénarios, soi-disant, par rapport aux informations. Kabouya était là. Il y a une machine, voilà. C'est les informations qu'on a reçues. Et l'autre aussi, Peter a été cité. Et pourquoi tous les gars sont cités? Pourquoi la confusion? Pourquoi tous les gars sont cités par monter? Oh là là, moi, Voilà la situation. On a Nazali Kotomoka, Ezali, Moto bras droit ya nani, ya Ngobila, Atomoki alobi non, et que ça m'a tendé l'université, Congo ya Peter Kazalite, Nakabuya parte bango Brazali, ba premier ba fakwa miyibi, o ba yera ki biso situation oyo ya makambo to komona na kati mabele Kolo Congo. Comment eloko ni leboma mi wana? Eloko leboma mi wana ke basalaki ba fak ba oyiba bango nyonso ensemble. Ba yiba ki bango nyonso bakabola ki ba machine à voler, bakabola ki bango nyonso ba tu ya union sacrée. Alors comme bakabola ki ba machine wana tout et ça l'indégenini sali ndenge na bango. Alors sikoyo la vérité bimi balobi non to sanctionner ba mususu ba bima mais oyo ya mama oyo ya bato il est fait approche à Félix ba kokota na kati ya masolo te bon bande kotoka na ndeko moko. Allô? Oui, le sako ndeko. Bonsoir. Non, sorry. Mamsel Tinerer alors, sorry. To kansaki aux Angoloba, mais bon, na kansi d'ailleurs, voilà. Alors, on va combattre sur Kolo Congo, ya solo bolimbi si meto continuer émission na biso motowana azali ya côté na bisoté azala makamu mususu. Voilà. Alors, makamele kuna nakaya Gentini Ngobila tombo ki alobi ye il faut panza makamu nyoso apanza likila nyoso e panzana. Alors pour na nini poete balobi ye akolekate ba disqualifier ye. Pour na nini batiki les autres. Tokai. Chatini Ngobila Mbaka, Nana Manwanina, Laurent Matumona, Zombi, Lobaki mabele ya bateke eza mabele la bino. Mais soki mabele ya bateke eza ya bino te. Pour former o babengi groupe Mugondo, eza yo Nana Manwanina, Chatini Ngobila, Zombi, Laurent Matumona, pour ya konsilisa bateke. Si tu yo Ngobila, Lobaki oyebi tata onte. Lobaki uliam tabaya tata unte. Lobaki tata wa yambako na ngombe te abuma kutu ngombe na pasi na village abuni ngombe na ye ayambi na masanga ayambi na babiloko nyuso wa yamba gouverneur. Tata oyo akufi na pasi na motema ayeko kima Kinshasa. Na pasi wana ayeko kufa azo kufa na kanda na yo Ngobila. Yo gouverneur de la ville ya Kinshasa.
plateau bateke eza menacé ngobila bouche B otikala kolobela kote parce que ezalaki complice na bino sikoyo oke kopostule mpo ya kosala lisusu 3e mandat osilisa biso bateke lobaki bakoko na biso batata na biso bazalaka bachef te soki bakoko na biso bazalaka bachef ngobila okozonga lisusu te nana manwa nini omoni makila bateke ezolanda yo ozwaka minuki opesi zombi butu akende koboma bateke na mamboka na bango bakati bachef ya kongwele motu bakati bachef ya village liduma motu bakati bachef ya mpunu motu bakati bachef ya bakata mitu ya bateke ya bakata mpona bino bangobila lelo boya ozonga so na pouvoir makila bateke ezoganga yebaki bakoko na biso mitolu na bango bakunda na kisasa wapi oyo kodirige soki eza ya biso bateke okotikala kaka lisusu kodirige kinshasa te yo nana manwa nina makila bateke oza nango na maboko totala place yo osala lisusu. Voilà la situation ndenge nini ezali kokotela bango na kati na complication mobulu ekoteli bango bandeko eza koyinda pour vous dire la vérité que makambo turbulence oyo tokoti nango bandeko bozala na esengo oyo maboko na bino ezali polele oyo maboko ezali na makila te bozala na esengo po te la situation oyo eza koya na mabele ekolo Congo ezali situation moko nanu tomona ngo na kati na mokili te mais tokovivre yango na mabele ekolo Congo bokomona yango e bana na biso nyonso bakocomprendre yango donc voilà eloko nini eza koleka wana entre bato wana nyonso oyo balobaki lobi babetaki toloke baza bakonzi ya mvile ya Kinshasa baza bakonzi bakodirige Congo mais lelo nakandi situation ekomeli bango très compliqué po ete vérité eyebani ke bazalaki misala ya mabe alors batriche et eyebani nyonso yango tolakisi bino video wana donc bato bazali cité ezali bato ya Kabuya na Peter Kazadi bato bazali cité na kati na makambo nyonso ya fraude escroquerie oyo ezali eleki na kati kuna bato wana bafraudaki ba image bomonaki yango tolakisi ba image yango ebele oyo balakisaki partout moya kozongisela bino yango te po te ntango na biso ezali mokuse moya kotiela bino ba image wana eza te mais alors voilà bandeko toza kokende ya koyeba nini oyo ezali koyela biso liboso oyo eza koyela biso liboso bandeko ezali ya kokamwake bandeko ebele bakolela alors na kati na tricherie wana nakanisi ngobila asiliki bato nyonso basiliki balobi te tokotika pouvoir oyo te mais pouvoir ese bandi deja kotika bango toki kuna na kati na peuple na kati na comment on appelle ça na kati na inongo bada yumbi wana yumbi na yumbi bazali kotina balongoli sakili moja nakakata samba bakeinankaba bazali kopila na villageois yumbi bavillageois ya yumbi bazali kobina na kati na zamba balobi esengoze epai na bango ya makasi ya koyoka ke yumbi nani Gentili Ngobila balongoli ye ale toka ye Gentili Ngobila akoloba nini akakosakana mpona otumbola mwana ngobila akema ayeba mwana ngobila batumbolaka ye te oyo batumbola bayoka kokusa surtout likambo ya kokozelanga makambo esalinga mpasi mingi ya kokozelanga makambo mais eza koyinda mes chers amis eza koyinda kuna na bavillage partout bato baza kosepela ke ndenge nini balongoli Gentili Ngobila balongoli ye na kati na course au pouvoir voilà na bavillage ebele baza kosepela makasi alors tokei wapi dakanisi bandeko nyonso oyo takoloba na kati na ville ya Kinshasa bandeko oyo balongoli bango na kati na classement baza kolela bayebi te par quel pied danser tobisaki bango ke makambo esili nano te parce que baza na kati na fimbo ya kekele bana kati na fimbo ya kekele
Ezanini, il faut ba bomana, il faut ba liana. Bokanga bien, il faut ba bomana, il faut ba liana parce que oyo basana katine kolo Congo ezala kate pour ba koko ya kolo Congo bana kanda na bango. Décision de la CENI portant et validation des 82 candidats députés nationaux aux fraudes, corruption et détention illégale de machines à voter lors des élections du 20 décembre 2023, les voix s'élèvent pour saluer la dite décision. Pour les femmes élites de Kinshasa, la décision de la centrale électorale n'a pas tiré les conséquences selon lesquelles la fraude corrompt tout et appelle à l'annulation conséquemment de l'élection du candidat président de la République, Félix Tshisekedi. Nous sommes élus de Kinshasa réunis ce samedi 6 janvier 2024. En vue pour remettre notre point de vue quant à la situation politique de l'heure, particulièrement sur la décision de CENI portant en validation des 82 candidats députés nationaux de fraude, corruption et détention illégale de machines à voter appelées PEU lors des élections du 20 décembre 2023. Nous saluons cette décision, mais malheureusement, la dite décision nous a laissé un but d'inachevé par le fait que cette décision est non seulement composante, mais aussi partielle en ce qu'elle n'a ciblé que le but faible. En effet, nous avons suivi dans les réseaux sociaux un cadre du parti de Jean-Pierre Régula, candidat invalidé, soutenir avoir vu M. Augustin Kabila et Peter Kaza du pas devenu de fesses parti au pouvoir détenir des machines à voter. Cette décision n'a pas tiré les conséquences selon lesquelles la fraude corrompt tout. M. Denis Kabila serait œuvre utile en annulant conséquemment l'élection du candidat président de la République, Félix Tshisekedi. Parce qu'il y a présomption irréfragable que les personnes ayant voté les candidats de l'Union sacrée aujourd'hui invalidés ont également dans les mêmes conditions voté aussi pour le candidat Tshisekedi. Par ailleurs, la communauté tant nationale qu'internationale ne peut pas cautionner l'élection du 20 décembre 2023 lorsqu'en dehors des fraudes avérées, les déclarations de vote se sont effectuées pendant 6 jours, ce qui ne sont jamais fait eux-mêmes. À Kassenga, par exemple, plus de 11 machines à voter étaient portées disparues en faveur du candidat député national, Sama Lukonde, à quelques ministres. Nous exigeons la mise en cause également de Peter Kazadi et Augustin Kabila, mais aussi les autres personnalités politiques concernées par la fraude électorale de décembre dernier, mais que la CENI semble protéger jusqu'à présent. Nous demandons à la communauté internationale et concessions religieuses et à la CENCO d'exiger sans ambiguïté au regard de tout ce fait l'annulation plus récente de ces élections. Et voilà, na kanisi ke bako sala mutu makasi, mais à la fin des comptes, Nzambe ako contredire bango, pour que solo onus bako sala wana, toki kuna ke baki nyosu bako lela, batirfe maja papa moko, papa wana, ako eli babe ya makamba election, tala papa zako tombo. Papa moko ekei. Masa veto sekaye kuna lobi mbongo sekei. Mbongo ekei papa zali kolela toke kuna balobi kuna na mbujimai kuna pe mama kuna bazali kolo wayo kana mama moko. Faut comprendre l'émotion na ngai, bien pension na ngai. Pour le quartier central. Parce que nazali seulement sur la terre, nazali comme entrepreneur pour l'entrepreneuriat, toutes les femmes et les enfants. Nazali pe ngai moko opérateur économique du quartier central. Nazali pe présidente de maman du quartier.
Maman va garder bele ah bandoko yetu bandeko na biso ya mbujimai babalengela pardon. Alors tokei na kati na Kinshasa totala eloko nini eza koleka na kati na ville ya Kinshasa. Allez, suivez à l'image. Ah, Félix, l'Allemagne de l'Afrique. Voilà, tu sais bien que ya solo makamwe bele eza koloba ele kama na kati na Congo na kati ya Kinshasa promo spirituel bande ko baza ko yeba teke dossier ya Congo ba te bele baza ko mona na niveau mususu ye c'est un problème moko spirituel. Voilà, 5 ans de Jean Tilingobila, 5 ans de Félix Antoine Tshilombo. Voilà les conséquences. Les satanistes à la tête du pays comme Congo. Il faut avoir conséquences. C'est un modèle à boyer. Bon, mon robino, mon amato, il a bino. Bon, mon amour, la mission à bino. La bonne comment amato, il a bino, motako, sa binoté. Motako, va te que Kinshasa, c'est bien. Kinshasa, c'est bien. Arrêtez, ce sont des corrompus. Bon, mon bino, mon corps, il est au de Kanakatina, Kinshasa. Alors, on a Kinshasa, voilà la situation, ezali ya critique, ya osaganate, alors Tokei, nakati na mboka Kamina, nakati na mboka Kamina, et le koni le kakikuna kobanda hier, basi biseke kuna ke tolanda kuto vidéo ango, oyo bapesi biso rapport par rapport à oyo eleki na kati na Kamina. Alors bandeko na Kamina tobengi bango tozwa précision balobi nanu tozwi nanu moto akoki kopesa biso te eloko nini eleki kuna epai ya général Kifwa balobi ke basengi azonga na kati na Kinshasa. Général Kifwa boya alobi akozonga te balingi bapiége ye. Alors voilà la situation ndenge nini Général Kifwa aboyi. Alors, tous les images en général qui font comme ça, tout canal nous Kamongo et Zali Negenini. Allez, Tokei. Le général qui faut à base Kamina, à Nakatala, atterrissage pour base, à la bloquer base Bujima. Sema hakuna wa kushuka, hakuna wa kupanda. Ndio ule general qui faut wetu. Ni Muruba wakasonga nyembo. Wanaona pale. Banamutisha Kinshasa akataka kwenda
amutisha Kinshasa akatala kwenda sio nini shenda hata ekumu epako Mukamina shipende kutoka nakatala atterrissage ya avion Mukamina ni kuluka le général qui faut commandant base Kamina. Voilà, commandant de base Kamina, général qui fait lobby, pas de décollage, pas d'atterrissage na kati na Kamina, babengi akende na Kinshasa, pour ete bayokaye na autorité kuna alobi nakoyate na boyi nakoyate. Donc et voilà la situation de nini ezakoleka kuna na kati na mboka Kamina, voilà oyo batile biso comme yango wana. Alors tokei na kati na mboka Katanga, na kati na mboka Katanga situation za ndenge nini na kati na mboka Kolwezi, na mboka Kolwezi batile biso ba audio ke to sabino situation ndenge nini ezali koleka na kati na Kolwezi bandeko kuna bazali ya kolela. Bonsoir famille, bonjour à tous, à toutes. C'est mon information, dans mon informé pour vérifier que Kolwezi déjà est tombé, nous sommes les chinois, on a fait la chamisha na manja, déjà entreprise la chimamisha, donc Beko a tourné na Katanga full. Il n'y a jamais la chamisha vraiment. L'information on n'a pas pour vérifier. Ok, merci beaucoup famille. Donc audio mususu pour te batiner le bisango ba audio ce que 4 toyoka suite za ndengeni. Sheu kazi kuna moyo tunataka maingia wanasomisha deja wametoka ya kumini. Vitu sio walipika tellement na kwa sababu wanaingia pesa mingi sana. Nilijonata souple sana souple hata shie position yako wapi shie position yako kwa kazi ya kunyumba ishi tu hata ni kwa beli na kwa tatizo ya tu kwa jana yenu kwa kusubana leo ndio kama mtakaje maana mmoja na mapenda hii kila shie mnakata kazi kwa tunachinja manani wewe kwa pishi ni siele ndio tusha joko wala bapezera hapana. Voilà, la kalisi audio moko ya suke sengeli peto sabino ango toka walubini. Nikashata bakataka batoto hawa. Wewe na ramle kuna sinyela na jeza ya chini. Bakala na bakanya bakini bakataka kwa kuna mpango na ramle wewe. Na tena bakala bakini na hicho nicho bakale kale. Voilà. Wana pona kati na Kolwezi kote bakatakatanga kuna balobike basili kotomboka kosakana te. Ebongo na kati na tokei na kati na mboka Mai Ndombe na kati na mboka Mai Ndombe balobike kuna na Mai Ndombe ba population bazali na panique kosakana te. Information batindele biso Mai Ndombe. Plusieurs personnes tuées, des habitants et écoles incendiées par donc à partir de côté Nongo c'est 8 donc le 8 janvier 2024 donc voilà nakati ma milice oui selon Bango oui par des miliciens Mobondo au village Mbunsie voilà wana ba pesibiso information ba tinde biso kaka photo la sabino que voilà nakati na Mai Ndombe c'est cette situation là eleki ezakoleka kuna nakati na Mai Ndombe nakati na Kisangani kuna balobi peke bandeko kuna nakati na Kisangani la situation vraiment ezali mobulu ndeko moko akendaki akina mutuka na ye ba bomi bola ndio babomi na saa septande abiki masasi na butwa c'est salemia onde nini bo demeni ngana ba kina uchame ndia utakini azuaga autia mungu atamsanaka inai tebaya beti masasi na butwa na ibite yino ande robo za botea doba azuaga somoni majo mekina ko partager le ba mususu ba mususu akoye bae
Donc voilà, vous avez comment on va moto pour être kene soki plus de 200-300 km. L'homme en question est là, quand il photo, on va tirer le busoyer, mamususu bande comme susu, na kati na poto bakoko yeba ye. Voilà, ye wana moto na kati na kati ye wana beti masasi akufi. Donc l'insécurité ezali ko régner na quatre coins ya mabele ye kolo Congo ezali ya pasi. Alors, tokei na kati na mboka, tolongo na kati na Kisangani, wana bomoni, alors tokei na kati na Kachopwe. Kachopwe. Et pas ya mboka, oyo balabaka ke moto babengi na kombo ya étranger, na kombo ya babengi na kombo ya Soriano, Moses Soriano, ye kuna balobi kuna epa na epe ekoti mobulu tolanda. Balobi concession ya Kachopwe allait encerclé par les soldats armement lourd na kati ya Kachopwe. Voilà, bazali kosolona ye te. Et à la fin des comptes, même si ils sont les soldats vont côté là, encerclé faire la émotion. Basoda Félix Antoine Chilombo à Kinikuna. Voilà, so ezako wana teni bazako loba, mais à la fin, il y a une situation de keike. Alors, encerclé et puis toki kuna ke les civils yoki ke pe kotonda na résidence faille. La situation de nini ezali koleka kuna na kati kolo Congo, tension ezali makasi, vraiment toza koyeba te wapi Congo eza kokende. Alors batebele baza kotuna Congo ezali dirigé te. Voilà la situation de nini ezali koleka. Alors batindele biso pe batindele biso information moko pour passer bino. L'ONU ferme temporairement son siège de Genève en raison de manque de fonds. L'ONU yewana bureau ya ONU na Genève balobi bakangi bureau yango pour quelle raison? Bakangi bureau yango avec cette mesure totangela bino sans précédent a été prise en raison des coûts exorbitants de l'électricité. Les responsables citant une augmentation stupéfiante de 300% des factures au cours des 3 dernières années. La fermeture du Palais des Nations le 20 décembre 2023 répond à une grave crise de liquidité pour l'ONU. La structure historique était son centre européen depuis, c'est ce qu'ils ont écrit, depuis 1966. La Spox de l'ONU, Alexandra Veluxi, a exprimé ses inquiétudes plutôt cette semaine, révélant que 50 États membres n'avaient pas respecté leurs obligations financières. Waouh!
waouh, tu sais, les amis sont encore dans les blagues. Ntango yifweni, voilà, et ben comme la bandongo, bazoko futa ba facilité. Et c'est là facile, il y a jouer comme facile, il y a ça mais comme Mobulu. Alors c'est à vous de comprendre la situation bien de congolais, au besoin de comprendre la noté, batik la boy et c'est quel but ce bien comment monde des akokende. Monde akokende là, ndenge moko ya ko sakarate. Allez. Le panafricanisme, Balobinili. Donne l'impression d'être un ennemi. Vous vous souvenez que pendant la campagne de l'élection présidentielle, ou du moins la soi-disant élection présidentielle, Félix Tshisekedi a juré devant le peuple congolais qu'il allait réunir le Parlement congolais en congrès et déclarer la guerre au Rwanda et qu'à partir du territoire congolais, il allait réduire l'armée de Kagame et Kagame en bouille. Vous vous souvenez de cette promesse préélectorale? Depuis que M. Tshisekedi prétend avoir été réélu à la tête du Congo, vous avez encore entendu parler de ça? Est-ce que vous avez entendu Tshisekedi vous dire quel jour il convoque le Parlement congolais de RDC en congrès? Est-ce que vous avez entendu Tshisekedi vous dire quel jour il mène la guerre de libération de la République démocratique? Je vous ai dit, quand il l'avait dit, que c'était un argument électoraliste. Et je vous avais donné 3 raisons qui me permettaient de penser que Tshisekedi ne sera jamais celui qui va libérer le sol congolais de l'occupation rwando-ougandaise, qui n'est rien d'autre elle-même que le bras armé de la déstabilisation permanente du Congo, telle qu'elle a été conçue par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et l'ensemble des puissances qui y passent. Voilà. Vous êtes mes amis ici sur les réseaux sociaux, vous êtes mes témoins. J'ai donné une conférence pour le dire ici, oui ou non. J'ai donné une conférence pour vous dire ici que Tshisekedi et Kagame, c'est même pire, même tabac, oui ou non. J'ai donné une conférence ici pour vous dire jamais Tshisekedi ne pourra se lever pour déclarer officiellement une guerre contre le Rwanda. Tshisekedi ne se lèvera pas pour attaquer Kigali, oui ou non. Vous êtes pourquoi? Parce qu'il a les mêmes maîtres que Kagame. Deuxièmement, parce que ceux qui protègent Tshisekedi sont les mêmes qui protègent Kagame. Troisièmement, parce que la guerre qu'il y a au Congo, c'est la complicité double des Rwandais, en tout cas des dirigeants rwandais, et des dirigeants congolais actuels. La déstabilisation du Congo est depuis très longtemps une condition de l'exploitation de ses richesses faramineuses. Le piller l'uranium congolais, l'or congolais, le diamant congolais, le cobalt. Voilà, on dit tout le temps, on répète, il y a son landeko, Babisomro, Congolais. Les idées sont ailleurs, tout ça, que la situation où il y a biso, et c'est la biso morotoba vérité. Alors, Tokei na katina Europe na États-Unis, Bolanda, s'il vous plaît, Bolanda est très important. Oyo ezako leka na katina kulis boza koye bangote. Bolanda la situation nini o ezako leka entre l'Europe et les Américains. Alors, les Européens, les Américains, les Européens, et si c'est touche. Alors, nous avons la même situation, et là, on est dans la mer. Bolimbisi, voilà, on lance. Après ce coup d'abord, on ne peut pas se réunir. Le sol américain, vous avez bien entendu plus de 60% de l'argent dépensé par les États-Unis en faveur de l'Ukraine l'a été d'abord sur le sol américain. Oui, vous avez bien entendu ce chiffre stupéfiant, 60%. C'est ce que nous apprend le très fameux American Enterprise Institute. C'est un véritable coup de génie de Joe Biden qui a camouflé une relance budgétaire en solidarité internationale, humanitaire et en croisade pour la démocratie. Oui, les États-Unis ont dépensé plus de 110 milliards de dollars pour l'Ukraine et en faisant la leçon au monde entier. Mais en fait, 62 milliards ont ainsi été distribués par le seul département américain de la défense. Derrière les grands discours américains se révèle le piège de Washington. Éloigné de 8000 km de l'Ukraine, c'est entraîner l'Union européenne dans sa croisade contre la Russie et la Chine, en laissant les Européens assumer seuls les conséquences sur leur territoire. Aujourd'hui, les élus américains refusent de continuer à financer M. Zelensky. Et on lit dans tous les laboratoires de pensée américains qu'il faudrait laisser les nations européennes
payer seul pour la reconstruction de l'Ukraine. Une situation que les finances européennes ne pourront jamais assumer. Sachez que nous avons déjà dépensé 88 milliards d'euros pour l'Ukraine. Et nous sommes engagés à 70 milliards de plus jusqu'en 2027. 58 milliards en tout. Tout cela s'entend sans les crédits de préadhésion. Par ailleurs, le coût d'une éventuelle adhésion de l'Ukraine pour les contribuables européens serait de 190 milliards d'euros sur 7 ans, d'après le Financial Times, et le budget de la reconstruction sera encore plus élevé, 400 milliards. Je pense que tous ces chiffres vous donnent le tournis et vous réalisez que cela ruinera l'Union européenne. Les États-Unis, vous voyez, les États-Unis, c'est détruit l'Europe. Écoutez, ils laissent le soin à l'Ukraine de verser seul le prix du sang. Et à l'Europe, ils nous laissent le soin de payer l'addition de leur projet sur notre continent. Et en attendant, leurs entreprises ont pu bénéficier des milliards promis à l'Ukraine. Voilà. Les États-Unis viennent de mettre. Voilà la situation. Mais alors quand on dit aux gens comme Tshilombo d'écouter, Tshilombo tu nous suis, mais l'autre enseigné, tu prends ces gens-là comme exemple pour Nayo, et quand il te dit les choses, on lui dit non, moi c'est mon rêve de voir Joe Biden, mon rêve était de voir tous ces grands de ce monde. Et j'ai vu tous ces grands de ce monde, tant pis pour moi. Et là, je suis très content parce que j'ai vu tous ces grands de ce monde. Aïe, 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 Tshilombo, 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 où allons-nous au collé là? Parce que de l'autre, nous savons tout le temps que voilà, Vladimir Zelensky plaît. Zelensky a battu par quel pied danser pour être à Yokelaki, Américain. Américain va tirer dans la merde. Dans la merde aujourd'hui, à éviter par quel pied danser. Mais vous ne comprenez rien. L'actualité là, et nous on vous montre, on vous dit des choses. Les intellectuels congolais, vous êtes où? Les militaires congolais, vous êtes où? Des cons. On vous prend comme des cons. Aujourd'hui, le pouvoir est dans la rue. Pouvoir est dans la balabala. Vous, bino bandeko militaire, bino bana militaire, bino basa militaire. Est-ce que vous avez habitué? C'est ridicule pour vous de regarder des choses pareilles qui se passent chez nous au Congo. Que pouvoir est dans la balabala, mais personne ne se met debout pour dire que non, je dois sauver le fils que cette nation ou ma famille. Parce que en sauvant la nation, on sauve une famille. Regarde une fois. Bon, ça n'a que nation famille n'a gâté. Et regarde, où sont tes enfants aujourd'hui? Ils vivent comment? Ta femme tout d'abord fait quoi? Moi, je suis dans la salle à laquelle on sera que Ndoumba a été une chose pour aller à la tata wax, pour aller Sabana, a été une chose a été une loco avec une teka, a y a la boutou au sang de malédiction. Banana yo, qui sont aujourd'hui le corona, amibali. Banana abassi, qui sont aujourd'hui de prostituées. Mais c'est la malédiction pour les soldats. On donne la wapi. Est-ce qu'on a la matela? Le bel national peut matela, peut être bien, pour lui, peut être bien de soldats, de Kolanga, Mampinga. Oh, na yo jier, oh, soldat kankokolo, oh, soldat qui tourne, oh, soldat, bon, ça va vous le rappeler, matela, peut être bien. Ndenge baninga oyo ya bino bozana bango ba tuti rwandais o ba ya étranger ou ya ba monisco balalaka salaire boni ozana ngo bino ba soda na basi bino bana na bino o salaire a monisco za combien? Monisco gagnera combien? Soda rwandais tuti po ya na mboka na yo mukolo mboka mais soda ya ye po mate yo pa dominer yo azo bimana basi na bino na iba ba sekam na kitona basi ba soda ba tala kaka ba étranger et parce que bon ngo le ben la bisoté ce qui ba comment ko pour basi ba wana ba ndeko yoka ya secret olanda basi ba soda na kati ba kalokola na kan kitona ba kan ebele ba tout wa rwandais ba soda étranger o bazala kawana bazaka mbongo minko le ka basi ba na bango ba comment ko pesa ba nzoto ya nyongo. Imaginez-vous,
Moi si alibara moi sa soda mais abima kama nususu na de soda na soda moka ya MONUSCO na soda mususu ya tuti apesa bango nzoto na niongo abie na derada za mbokote te bimaka to bimaka o pesa nga le rio kozwa. Imaginez-vous na kati ya camp kuna abimaka na mobali wana kuna bino mobali na ba célibataire po batika basela bango na Rwanda na Uganda mais bazala kati na camp basela ka basa ba ndeko na biso boye basa ba ndeko na biso basona basela ka bango boye abimaka na bango yepa bimi ala mwa soda kele ka ndeko na yepa ke kuna ndako na bodi biso ba vérité pour toucher bango poto wana yepa kotika sima poto wana. Imaginez-vous bah irresponsable un autre salani les autres mal donnés yo soda bah boire le bilan bongo boye allez tiens ça allez vas-y on sent allez kende allez vas-y sans et bah on le bongo belé bah que kuna pas fuki wapi o to ya ja wana ba sango kuna se sili vous ça va bololé yo soda mutu faut pas respecter na mokili yo to salonner ya mboka bazo diminuer bino ndenge wana na bato mo ba vaurien ba bi sans sa nationalité bazo diminuer bino ba soda. C'est quoi cette histoire hein? Vous avez solité bon ça basse bino bana bino soni comment ça ma salité ba n'importe quoi pona ba laisse ba memelo Thompson ba memelo bière ni poste ma banque wa solité au soda na kata kanko ko na kata ba kanyoso bona solité. Là, vous sauvez bien, vous savez, oh, bah, Rwanda va sauver bien, bah, Français va sauver bien, bah, Américain va sauver bien, mais bah, bololé, bah, on va se plaindre, on va bololé, n'ingwana, là, bah, généraux, na bien, nyoso, bah, ton nzala, il faut dépendre de ma beaucoup, il y a une ambassade pour vivre. C'est n'importe quoi, franchement, c'est une chose solide. Ndekotana ndekono soda, on a ndekomo soda, même pesa kama mofa vidéo tilde là. C'est quoi cette histoire? Tala, ma petite abouille. Pouvoir dans la barabara, soda ma côte de bouteilles, c'est quoi ces ordres là? C'est quoi ça? Ban le bus à venir dans mon zawa. Ban la bino venir dans mon zawa en regardant, bah, quand tu j'ai venu bah, irresponsable, voleur. Et puis, on va se faire un vandi, on va appeler kuna bino ba tangi ba tangi ba kongo na bango ke ba ba miyibi ba yibaka bino be wana allez zo mundu ki allez mata avion allez zo ça c'est pas sur la binoté ba zo finga bino vous donnez des sang comme ça en plein air c'est vous insulter bana na bino ba se zo mona ke ba ko na biso ha ba no bo le ba samboyi ba sang $100, c'est quoi cette histoire? $100 zanini. Vina yo siko bagona bozo oboza kiso ba tata na biso bozo la na serre ah papa na biso tire une vidéo kuna zo le laté vous êtes malade na mais tout na bino ya ça ne va pas non c'est comme ça vous on maudit bana na bino de génération en génération vous on maudit bana na bino quel appel vous allez léguer ça à vos enfants des comportements pareils mboka zo qui est très mal. Et vous êtes là pour vendre le bien, bien vous dire que non, et tel nous sommes très contents parce que tout faut nous dire on ça la loi qui soda. Monde entier dans tout le monde a été soda va jamais encore bien. Non tout le monde a été bandé. Monde entier tout le monde a été. Vous les sauvez comme ça soni. Bisous ça vous ça la bisoté. Ce que je fais là c'est pourquoi c'est pour la nation. Ce que je suis en train de faire là, on a des risques, je prends ces risques-là pour la nation. Combien me paye? Personne ne me paye, mais je prends ces risques-là pour la nation. Pour nous, on dit n'importe quoi. Hein? Vous respectez Banana Bino, vous respectez Bassina Bino, vous avez l'avenir na bango, vous avez égoïste. Vous êtes égoïste. Yo me dit bangi na yo. Atia melanga so bobe na so masanga ngoni so petit samba so nini atia melanga ye papa mette debout ah voilà tika kotika na langa kakawa vous êtes irresponsable. Tu penses qu'en se saoulant comme ça c'est ça la solution? Combien de vous monde non mais ça ne va pas non basodo ya kala bazaki na dignité plus que bino basodo pour comme Mobutu
la dignité. Et pour lui, mes chers amis soldats, qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Dans vos cervelles, qu'est-ce qui ne va pas? Vous pensez quoi? Que comme ça, Ndekonanga o nyoso ozana ndekono soldat katata parti à vidéo tindelaye bozo sa soni la nation bozo fingi sa nation na kotala tala ba jeune. Ils ont quel âge? Ibrahim Traoré à quel âge? Na Burkina Faso l'autre là, ces jeunes là, ils ont quel âge? Bazana 37 ans, 38 ans, 40 ans. C'est bête de voir. Nous allons défendre la nation, pour libérer la nation. Et vous êtes là, vous pensez, non, on nous donne des 200 francs, on donne 500 $. Et prime la bison généraux, tu auras prime la bison, la fin de mois 500. Est-ce que vous méritez ça, 500 1000? Vous méritez 1000? Vous méritez 2000? Non, vous méritez plus que ça. Parce que là, il n'y a rien dans vos têtes. Officier militaire supérieur. Tu penses que ton fils a un bon fils militaire? Lobby. Mais on va dire tout le monde, c'est pour mettre tes enfants là-dedans. Tout le monde va politiquer tout le monde là. En prenant l'argent, en amenant ça dans les paradis fiscaux. Mais c'est pour casser vos enfants. Bon, on va venir, mais vous avez des classes, mais classes non malongate, mais vous avez des combattants, l'eau on a mis tout dans la route, ça va beaucoup bandumba. Il faut qu'il y ait papa, il faut qu'il y ait maman. Voilà bandeko bolimbi a ceux qui na mati mingi pour espérer na kanda il y a autant de très mal et que quelque part il y a des gens qui se disent qu'ils sont militaires. Moi je ne suis pas journaliste. Moi votre fait qui vous parle, je ne suis pas journaliste. Dans ce journalisme pourquoi je le fais? C'est pour la nation. C'est pour la nation. Qui le paye? Nous tout le monde a que non, chaque mois il faut la payer 1000 $, 5000 $, personne. Je mérite plus que ça. Et pour l'année, les autres amis, à côté de la mafia, ils sont là-dedans, ils ont 5 000, 10 000 par mois pour la corruption. C'est pour la construction de la nation. Pourquoi ils vont peut-être auprès des ambassades, auprès de tous ces blancs, on va dire Sabino. Ce sont ces blancs-là qui vont Sabino. Et le pays, ça ne va pas. Tous les journées, s'il vous plaît, ma papa. Tous les journées, ma maman, ma ndeko. Tous les journées. Le pays nous appartient et c'est à nous de défendre cette nation. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les autres ont prouvé parce qu'il y a la naïveté. Les autres ont prouvé parce que toujours comprendre rien, vous ne comprenez rien, vous n'êtes pas informé, on vous a privé de l'information. Mais il y a aussi une information, passez de nos soldats, non, il y a ça, il y a qu'à tchata, yokana makabo, tindi la ta audio, tindi la bango. Et ça sonne. Pour le moment à Bénin Kassavou. Mon coup à Bénin Kassavou quoi? Regardez-moi, Néwana. 65-67. Mon coup de l'air à Bénin Kassavou, à Kangié, à Tindé dans le village. Pourquoi? Pour des choses pareilles. Pour voir les autres qui partaient pas. Mon non, mais il y a ça ne va pas, non? Mais je sais quoi cette histoire? C'est quoi? Voilà, c'est Bissonine. Pour il faut que tu situation me regretter demain que j'étais là Kassaye, mais moi quand tu as des bâtons ne te vois pas comme Kassaye, comme sous-peuple. On a essayé, ils ne te considèrent pas Kassaye. Combien de Kassayennes meurent là-bas dans la Katanga à gauche pour la dame ne sont pas ces gens que vous pensez que non, c'est notre frère, c'est le pouvoir est à nous, nous les Kassaïens. C'est quoi cette histoire? Combien de nakati na Mbujimai, mais la maille à poto, la maille à salité, la toilette, par vivre la malnutrition. Ils ne sont pas des Kassaïens comme toi, ils ne sont pas des Kassaïens comme vous. Et vous allez nous dire que oui, non, pouvoir d'habillon, c'est quel pouvoir d'habillon? On ne dit pas pouvoir d'habillon, c'est la nation. Il faut défendre la nation, s'il vous plaît. Voilà, bandeko, ya solo, takonzambia pour tout le monde, abattre moko na bino, ya solo bandeko, vous bangate.
on dit des choses pareilles, mais balinga te nzambo ya kela mabele wana nzamba mpungu tulendo alosala makamushine ba fimo bo komona ba beta wana ya blague te bo considérant que bazo ba fimo bazo yango physiquement bazo yango spirituellement elongo za biso bobanga te bo dinelanga elongo za biso basala ka ba blague tango na ba loreta merta et c'est siri. Et comme je suis tant opéré ensemble en Pontolélo, il y a voulu ce qui me bang dans tout le monde. Il y a maman qui parle vite en donnant. Au moins que ma cause qui bisoa a 30 ans de prison. Au moins que ma cause qui bisoa, maman qui parle vite à Poto Zarakité, maman qui parle vite à Tumba qui était dans le bateau et va au côté de l'Omoboulou. Au moins, ma cause qui bisoa, ma cause n'importe quoi. Ce qu'ils allaient à solo, maman qui parle vite à la mission de la ceux qui allaient à solo, maman qui parle vite à Ndimaki, va tomber pour la Congo. Nous voulons ce qui va au Ndimaki au temps de la Congo Mobimba. 30 ans de prison, nous comprenons Mokawana. Et Bino Sakanango, Bino Mampinga, Bino intellectuel, Bino soi-disant politicien, Bino soi-disant évêque, pasteur. Beaucoup moins. La promesse est beaucoup moins. Film pour bête à Bino, n'a pas beau temps Bino Mokondi Mamoudi. Voilà, nous avons pas mon Bino, ma maman, ma tata, ma ndeko, tous les qui c'est moi, quelques minutes, mais les camotés, nous avons sur la biso qui est solo, tous années longues, tout bête de la Kanzambe, tout sakaka, ma maman, beau sakaka, ko sakete, tibo beau sur la moté, ko longo la souci, longo la kobanga, saka, yo lobela nzambe, ma kamunga na lobela pe nzambe. Qu'est-ce qu'il va pas? Qu'est-ce qu'il ne va pas? On le met le maman qui va me faire tendre. On le maman va foutre maman tinga. On le met la bango. Mais longa est à biso. Paton donc le mot le kumu. Et tika la pena. Et pas il a binonio sur la carte na biso. Tu en as bitumba. Oh on a quand de bino on a quand de bitumba. Quand de bitumba ma sas on a betu on a ma sas est qui na nzoto la bango. Bobangate. Ma sas est na nzoto la bango. Alors, nous avons pas voir la biso de côté de mon lobby. Ingeta, Ibobo, Ibo.